naza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Penel Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bo beta masolo na bato ya Angola bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fred tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fred ezaka kapona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Penel Fred. No comment. Bote balandinyo soya www.nazarientv.com. Mesdames et messieurs, bonjour. Et pour tous les enfants de Dieu, je dis shalom, shalom, shalom. Que la paix du Christ habite abondamment dans vos maisons. Mais ça, c'est un symbole yako kote la bino, na bandako na bino, na ba téléphone na bino, na ba kiosque na bino, partout ce que vous avez activité na bino. Ata ko bo inviter ngate. Mais na débarquer na nga quand même kaka. Mama rompe malinga bino, pas pesi bino mbote mingi. Toza bongo na tranche na biso ya prédication. Ndenge bo mesana kolanda. Hormis qu'il y a la présentatrice des émissions dans la rapide montée, pour partager Nabino, moi, moi qui est parce que dit que nous connaissons en partie. Ma partie, on a moins d'âme, on a limité partager, on a bien sous notre tombe galélo, mais en bas, nous sommes là dans le conseil à Mandeko, bâti la bise le Mbomoko, c'est rafraîchi, surtout comme ils s'entendent, il y a Pessinga, non, Pema, mon pour la lélo. Motema ezalaka se moko bapesaka na moto yo olingi ngai na nzima napesa na masiya po ezali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisi ngai oyo ozali mpona ngai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya I love
tika masia te masia nayebi bango ya ngana obapekisa ngai masia nakolinga te Yesu kolo nanga akufelaki ngai ekunisu yoko ya mabe na ngai Merci, je pense que ce cantique a fait plaisir à mon mari et à tous mes enfants, à la princesse de l'Éternel, à tous nos abonnés qui se trouvent partout dans le monde entier. Comme Nabi soit le toujours partagé, Zali Bongo, femme, à qui donnes-tu ton oreille? Femme, à qui donnes-tu ton oreille? Bien-aimé, Malandi Nabiso. C'est comme si vous avez dit que vous avez tongo le top l'après-midi à l'élo. Vous avez dit que bandeli. Tant que vous avez créé qui mobali, à tiens na katni langana Eden. Si ma ya moi mikolo muki ya ko salela ya bosungi na kombo ya Eve. Vous avez vu le solo wana. Bozonge la kazoge la komba la mille ba matia na biso. Bongo tant akela ki mutu. Azaki kombe na biloko nyonso banyama bazalaki bigwele ya lolenge na lolenge banzete ezalaki bafruit ya lolenge na lolenge bezalaki na nzete moko nzo bapekisaki Adam ete okotouche na nzete otie babengi yango l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Instruction oyo nzambe apesaki kaka epai ya Adam ye moko yambo ete akela ewa to mpe F na français. Alors, tant que nous avons lié mosungi na ye parce que mona ki adazaki solitaire azaki muto azaki na nature to pe na espèce na été hormis banyama za ko mona bazako za ba couple ebele jusqu'à ce que tant nous avons ko salela ye mutu ya nature to pe espèce na ye de balobi Adam akoma kisko muto na sengo asepelaki asesclamaki boyebi ka ndenge lisolango ezalaka na Bible. Alors bien aimé na koliki a été tangu a Eve akoba pembeni ya Adam ala abetelaki masolo o bako basolaki na Nzambe ayebisaki madame mama mosungi na nga partenaire na nga nyonso yanga ndenge pembeni na nga tala Nzambe tosolaka na ye boye na boye ayebisaki nga balimiti na nga eza na telle place nakoko déborder awa te nakoko simba boye te nakoko sala boye te. Je pense bien que tango Eve yaki pembeni na ye ayebisaki bainstruction oyo ote pa na Nzambe ayebisaki no moni nzete wana nzo bapekisaki biso tokoki kotouche na nzete oyo te tokoki kolia na tokoki kosimba nzete oyo te tokoki kobuka mbuma nzete oyo te. Madame oyoki ye Eve oyoki ye compagne nango oyoki ye. Alors quand nde bazalaki kofanda na jardin d'Eden nyoka ayaki azalaki l'animal azalaki le plus risé
Après savoir Adam que ça moi si ne peut pas méthode, que peut pas instruction, tu ne peux pas toucher à cet arbre conformément à des nzamba parce que tant que selon nzamba yo zala quitter. To yo kani et ça va les arabanda ko bien aimé ko zo bali mobali, au bout déjà za nda ko na ye na ba voisin na ba voisine peut-être dans entourage na ye, tant moi so ko ya na nda kambala ko pesa moi mala ko ndeli na fanda kana ba ninga na ndeli na vivaka na lupango, moi si pe ya mala masala nini ayoka. Kaka na lito ende makamno se kota ka bande ko na ngai. Et venir se côté qui est dans l'itoy. Mais par après avoir encaissé peu ko yoka oyo Adam pesa comme instruction moyini aya qui bien aimé. Moyini aya qui na kombo ya nani ya nyoka. Ko ya ko longole ba instruction malamu o mobali na pesa ki ko te pa na nzambe. Abi wana na ebite tuga Adam kenda ki wapi bibe bombela biso au moins par jour na pesa biso ba détail tant wana nyoka ya ki je ne sais pas ce qui a dans la ki wapi. Kaka na kata masolo na bango. Abali ko ebisa ye mais oyebite nzete wana ezakelengi mais pourquoi nzo mapekisa bino bolia ba fruit nzete wana ebe ebise non nzo mapekisa bisa bino nzo makosi bino ayebi nzete wana bo makambo ebele ba merveille ebele mko boko toucher na nzete wana musi na bino ko fungwama boko mona clair. Oh bien aimé femme à qui donnes-tu ton oreille tala buzoba eva asalaki yo apesa de lito ni malamu pa mobali na ye aka dia ba instruction malamu ko te pa mobali concernant nzete wana ngambe pe abombela ki adate epesa ke tala bona bona adape na tourne tanga azwi mosungi pembe na epesa tala nde na okuta ki ngawe ezala ka boye mais moi si na kopesa lito na pa moyine pa ya nyoka aye ko yokela nyoka au détriment ya mobali na ye bien aimé. Oh femme, à qui donnes-tu ton oreille? Na kopesa lito iwane pa ya nyoka de makabunyo swebe baki. Na kopesa lito pa nyoka to yebi lisolo nde ni Biblia expliquer biso bien aimé. Yo na ote ande ko moko ya mwasi. Na ote elenge moko ya mwasi. Na ote mama moko asana libala. Mama opesa lito ino pa ya nani? Ba nyoka baze ebele basilite. Ozala kabena libana na o mama. Ovanda kabena mobali na yo. Donc c'est na nyoka moko boye, moyini moko boye asepela na couple na bino te. Akoya ko lobelo di n'importe quoi. Akoya pe yo PCP lito bandi no koyoka. Obandi ko gobe, ozo gobe na nzela litoyi. Par après, oye ko agir na sima. Toyebani bilongi nzala lobakata ngono na site o memitema. Le cœur de l'homme est mauvais. Muto milinga kaka ye moko. Muta sepelaka na lipamboli ya muninga te. Muta sepelaka te muninga zela élevé. Muta sepelaka te muninga bota. Muta sepelaka te muninga pambwama. Muta sakana mwa dose moko ya kibongai kaka ngai. Pourquoi likambo selemeligie? Il faut les alande ngai. Tali kutwa sa kitoko te. Yekuta milita place wata kutunga kutuna sa boye. Mais en tout cas mbali bamona kate. Pourquoi que kulinga maza modelo vraiment? O mérite ta na yete faut me faire na na place na ye. Eh bien aimé keba na litoyi na yo pesa repana nani mamoza libalo zola nangai. Et bien bébé ça mbala bango pola pesa litoyi na bango na n'importe qui. Na ndela ko pesa litoyi e pa ya nyoka. Toyebi mabe o ekomaki. Toyebi mabe o ekomaki tango eva pesa litoyi ne pa ya nyoka bien aimé. Yo wasela ki balamu. Bazo ko malamu. Bazo sola bien na nzambe bazo mona na tango nyonso na poko nzambe bazali ko betela bango to bomo mesano. Mais na ko pesa litoyi ne pa ya nyoka nyonso ebebaki. Mabe ko taki ndenge balobaka. Malédiction ko taki. Tambe ko liango mawana. Baselifo bazali bolungu. Nzambe pe ay ko pesa bango etumbu wana nazo kata ba détails za mo ebele. Mais na pesa ka résumé dès ko lakela mobali mabe. Habite na moto ko okunde okolia lipa. Alebina moi si tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Tu dans les solans dans la Genèse. Genèse de tout d'accord ba chakoute référence Esalie Genèse 2 verset verset 17 Et le Bible dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras. L'Éternel a donné cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, bien-aimé. Des références dans la Bible, dans Genèse 2, verset 17. Tango Eva pesa kilito ile mabeko taki déjà beko la bango mabe à laquelle mobile à laquelle moi si tu les se portant vers ton mari tu enfanteras avec douleur et au serpent le baki na été au kobanda ko tambola na libumu on so kokutana yo ako écraser moto na yo moto so kokutana yo ako écraser moto na yo tanga na Genèse okoyoka lisolo oyo malamu mengi bien aimé maman zo nanga susu na après dialo na bitem nanga lelo na intitulé en femme à qui blanc tout ton oreille. Maman n'est pas à la on est belé va se peler à canangote. Quand peut-être na sakana meilleure amie. Oh ça fait ma copine de dedans. Elle est là nana ebisio bongo. Nana ebisio. Donc on est nyoka bananga kwa envier dans la FD bazala ki na bango wana. Den ba pesa ki bango autorité à ko dominer likola bikela munoso ezali ko se mouvoir. Déjà personne bango autorité à kokonza jardin Eden. Satan wana moini ndoka sepela kité. Avant de ka zelani na kokote la pour quoi sa couple oh bien aimé. Ndenge moko maman za kana libana yo. Ndenge bala on ebele ba sepela te. Entourage no ba sepela te. Ba connaissance no ba sepela te. Ba bi no ba sepela te. Famille yo sepela te ndeko na ngai. Ke bana lito no pesa ke pa ya nani. Ebele ba bebisa mabala na bango bazala ki bien. Pour la koyoka pour la kopesa litoi bele metika na ebisa o mama akati ya ndako upano soko yamba na ndako na yo yambaka ye dans la prière pour bebisa mission oya yelaki so yo aussi autorité osapi autorité otiki masola bino na mboko na nzambe na si soka azali pene la mission oya yelaki et ko neutraliser akota courage ya kobetelo lisolo ya makambo oya yelaki ya mabete pour na ko intoxiquer yo du n'importe quoi peut-être pour obebisa libala na yo Eva sala ki eka ya koyamba nyoka pembeni na esanke basala libondeli mwana nzambe nyonso chrétien nyonso bien affermi mutu nyonso koyamba na ndako oyebi biso ayeli te na ndako na yo bien aimé mama ozolanda ngai jeune sœur fiancée ozala mama alobi ozolanda ngai lelo nalingana mingi koteya beaucoup plus ba mama mais so papa mpona ni mateya oyo eza mabe te c'est toujours bénéfique. Donc si maman zana muso ko landa na place na ye okobetela ye solo mutu yoso ko yamba na ndako no yebita yeli mission nini ya on tubeni to ko na bata système si on a so tenir to ka communément na yebita so les abongo so bati ba yela ndaki paraîtrait que il faut tona no état d'âme na yo il faut ko tona chambre bondela damba la ceci réellement sengela yamba yo et ça la bien parce que na raison na bango quelque part la bien aimé poto yeba di bilonge mitema sanduku de balbak e bomba makambo ebele mais yebaka soki mupaye na ndako mama ozolanda na tongo ya lelo na pe midi ya lelo ça dépend ya ntango yokolanda ngai yamba mopaya nyonso dans la prière yamba ye dans la prière ozwi ntango na yo bondeli otiki maso na bino maboko na nzambe obeli magana na yesu kristu ebomba bino ezinga bino nyonso bokosi ezalaka mpona gloire ya nzambe eno bafutilité. Tant que le bibongo ne sont pas pour la gloire et ensemble. Je pense que ta mission est là qui. Je pense que ta solution est là qui pour accoucher le nalibala na yo. A vous assurer courage ya kolobela ya kobeto le solo na ti. Et belé ba bébé c'est ma bana mo bazaki ba maman ndako ba numéro 1. Mais pour la biyoka yoka. Pour la kopesa lito na n'importe qui. Les lots et ma bala et beba. Ba couple belé comme a déchiré. Pour bande ko ba quitter. Bazaki na maele oyo te beba ki mo sekele ote ya ko bondelaka ya ko yambaka papa nyonso dans la prière de kotika sentiment ko bate ah wala sa pire ngai wala ko sala nga mabete wala ko balukela nga te wala ko sala nga mosinzo te meilleur ami azala ka te bien aimé ozolanda ngai mama elenge moi si fiancé meilleur ami zakaka Yesu Masia moninga malamu ezaka ye moninga ko beta mosinzo te moninga ko trahir yo te moninga ko lingela mobile na yo te moninga ko beta au coup de tête pour y remplacer on ndako comme je disais tantôt dengo zakala
première position la première dame et belé ba sepelaka nango te ndeko zala mayele zala prudente nezangaki Eve donc ande nyoka taka ko lula bango azokufa na mutema e pona nini ngala na place te pona nini ngai fona détruire couple oyo boyo pourquoi quand nzambe nda considérer bango pourquoi quand nzambe pesa bango autorité ya ko konza ya ko dominer likolo na biso pourquoi kaka bango yambaka mupanya tuna ndako na dans la prière oyebi mission naza koyela te na yebi couple moko bien aimé bazaki malamu alibana na bango pona kaka biyoka yoka pona kaka pesa ito ine na n'importe qui mama lupango azaki na balokataire ine na lupango mwa lisolo moke pona continuer na chute na matia na ngai lelo ezaka mokuse mokende molai mingi te mama lupango azaki na bagene locataire na ye jeune locataire bazaki ba nouveau marié atu on bazaki kozala na baccrochage azaki kondobeta lisolo na ye mpa mama lupango na bango donc de beta lisolo ko mama lupango mpe olia pesa ye conseil malamu lokola mama oya mokolo que ba jeune marié bazaki kopesa yo badolance osunga bango na baconseil ye ezalaki ni soki jeune sere wana kopesa ye masolo ndenge nini bayifaka na ndako kuna ndenge mobala azosala ye ye azoka koyebisa mwa mwasi wana boma kaka libala obana nazonyokola yo boma kaka libala ye mpe mwa mwasi wana apesa na ye litoi ayokaka na ye atuma mama ayebisa kaka boma no libala mobala na mérité te boma no kaka libala ye mpe bête qu'elle était elle donnait son oreille pour écouter du n'importe quoi et à la longue akoboma libala na ye mutu remplacer kene na libala mama lupangu wana. Pourquoi? Parce qu'elle a donné son oreille à cette baïresse là. Oh, c'est là qui na lilingi ya nyoka. Oh, c'est là qui mobomi. Oh, c'est là qui moloki. Oh, c'est là qui na molima ya kobeta locataire na ye coup d'état. Maman qui est bonne à l'ito, il n'a pas ça à n'importe qui te. L'ito, il n'a pas ça on a pour la koyoka sango malamu. Et là, pour la prédication malamu, pour la babatea qui te voyait les cataractes les Nazaréens, pour la cantique malamu, adoration malamu kaka, des baïmbes la kabiso, na bavois adorateurs. L'éternel est pour la koyoka matongi te bien aimé. Et ça pour la koyoka baoyo, bayaka kotonga baninga te. L'éternel est pour la koyoka, bakantiki malamu, ba adoration ya malamu bien aimé. Parce que tu connais bisa tu vas foutre dans le même transport. Pour que les gars connaissent pas makambalo kuta quelque part. Nebinde komoko. Elle a fait même comme ça la dans nzela. Pour que les gars ça sangwa le kuta. Pour que abebi c'est la moninga libala na ye. A foutre transport. Bon so ça la dans nzela. Le couteau se fout dans la moto, aux hyper express, il y a quelque chose, il y a des cas pour la monarchie. Il faut que le bête les solo tant au barrière pour bête le rosanini, au bête à l'ito épée, au yoki, à Mouyamwana, de Konangazana obligation. Il y a Koyambaka Batunion, ce bazar Koyananda Kunayo. Pose un sentiment, on a sa belle famille, nanga, et on a ma opinion, nanga, on a sa belle sœur, nanga, on a sa meilleure amie, nanga, pour ça, ma bête. Zala prudent comme des nyoka, azala prudent. Zala prudent de Konangai. Monaka musika, tika sentiment. Oyebite muto sa oya kunda kunanda kuna azwa na mission nini. Yako bongisa, yako bebisa. Oyebite. Point d'interrogation balbara question mark en anglais. Oyebite misaza koyela. Nana quoi c'est la grâce à mon amuninga nae. Attends tu mets. Moi dose one comme j'avais dit au début là ils la kaka. Mutameninga kaka ye. Yenda zalawana, yenda lia kitoko, yenda la tamalamu, yenda tamala majiba kitoko, yenda zalaboy, yende. Mais c'est comme moi moninga mususu moi motema ya un wana zalaka. Moi dose wana ya boki motema mabeza akana mutunyo. Surtout mingi bingi ba paye o ba ebinzambe te. Maman mon Christ. De konanga mwasi alibala zala mwasi na mabondeli zala mwasi na prière yambaka ba visiteur nyonso kati na mabondeli et puis mingi bokosola eza ba futilité te mingi bokosola eza ba partage le bananzambe c'est ça ya kotonga te po mbo ba ko fanda tam sur 4 et 5 heures ba fondeli ka kombo ya mutu moko bazo planifier ka di ba ko bebisi la muninga libala. Parce que les gens qui ont dit que ça a été mon nom, on a dit le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut les sonder? Que c'est le qui Dieu.
motema mo biso ba paso la penza omona eloko ni kinganda kanisela ka kingandi ota eloko ni kinganda kanisela ka kingandi je pense que to bandolo bisa na tate to bantola ka mutu ilo ni pembeni kaka mais le kwanza mabombela biso makambo na nyoso sengi to zala kaka très prudente biso basi ya mabala mutu opesa confiance wana ebi nyaka niselaka yo ndi kutalingaka abeta coup d'état penda a remplacer yo voilà pourquoi koya kopesa o ba masolo alokuta yeka comme tamonaka oche pe sentinalité oche pe sindile ombali teke na kulandela sika ombali wazala kuna ya mona ka ombali na ona bangana ya mona kaka ebi ta ko tema masolo ngo sans toutefois vérifier yo no so vibani papa ko ya kuna ebeta nenya ko ya même malamu te parce que oyo kaki tu as donné ton oreille à qui ma sœur? À qui donnes-tu ton oreille, femme? À qui? Parce que si on peut ça, on va se faire un salaire. À comment on est syndicat, à comment on est informatrice, à comment on est ministre d'information. À comment on peut te le prendre en solo, car elle m'a dit non, on a des clairs, on a des suspects. C'est pas il y a bête que tu es. Au kumba minayo, au même minayo. Par après, comme je regrettais, si je savais, nazaka nanga bena libala nangani, na pesa ka litoi nanga, na sala ka boye, na nego bisanga libala, ozala ki bête, o pesa ki litoi na yo. Deko kieba. Kieba na litoi na yo, litoi za très précieux. Très précieux litoi na yo ndeko nangai. Alors, sur ce, ko pesa kango, na n'importe qui te, pepo yoka, di n'importe quoi te. Que ton oreille soit seulement pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les chansons pendant la méditation, pour écouter les prédications, pour écouter les cantiques d'adoration, des louanges, et pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Yo, te retrouver très prochainement dans le numéro Moussous. Merci. Et si vous avez une suggestion, comme la vie sur le numéro, et ça affiché dans l'écran, il y a un commentaire, il y a une critique, il y a un éloge, il y a un communiqué, il y a une émission, mais pour les couple pendant la semaine, c'est un peu difficile. Les couples ensemble, tout le monde maman akendaka koluka obika ba conjoncture na biso ya mboka ndenge za maman il faut que ne faut pas aller ensemble bango les aka mingi ba dimanche et puis ba dimanche pe ba responsabilité église la on doit un peu tard ya ngwana yo za na poto to za na ba ndeko no wana kinja sa ba parents no bazali ba couple oyebi ke ba ko leka na émission pesa biso ba numéro na bango bien benga biso pesa bango ba numéro de Nazareth ba benga biso po ba ko leka na émission ya mozindo ya motema auto ya ba couple ba fiancé ba femme seule ba veuve ba divorcé to ya ba bango so ko zana ba parents na yo mi ba couple âgé na o se ba le kapina na parce que ba couple âgé te o ba se passer 50 ans de mariage so ba ta 40 ans 30 ans 25 ans 26 ans 20 ans o boko ko bela biso pesa bango ba numéro bakoya koleka na ba émission na biso to kende ko tourner même na ndako sika batali même na ba local na biso sans problème pona loto suki awa nzamba lola apambula bino to kutani bala sima. Ciao. Lisolo ya malonga ya kitoko eye mama haha agence Casa Peneur Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France, bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne, bolingi bo beta masolo na bato ya Angola, bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Peneur Fred. Tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Peneur Fred. Eza kaka pona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Peneur Fred po biloko na bango ekoma mobimba na Angola. Yoka lisolo. Pour tout contact,
appelé. Bienvenue à tous na Casa Peniel Fred. No comment. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata